Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, bonsoir. Bandeko ko dépendre kana air boko yamba vidéo na biso na bandaku na bino na ba poste téléviseur na bino. Wow. On a l'émission avec des larmes. Hein? Franchement, on a l'émission avec des larmes. Mais je vais essayer aussi de parler parce que les gens bandeko o balandaka pe mama BBC o batindela kingalien ba mama BBC ou ça la rapé ba analyse na yo bien ou ça ba émission na yo bien. Please hein, yo pe meka ko ça la pe émission sur likambo oyo et qui na cadre ya ko sunga mwana na biso na kombo ya Michael. Ce qui Michael Mika, voilà. Babon début à la semaine, le lot les 21 lundi. Babon début à la semaine. Na balandinyo sur la BBC. Famille Libota, Shalom Nabino. Les Péchalov, on est ensemble. La Chine, on est ensemble. Depuis Keno, anniversaire, il y a Mamie de la Chine. Il y a bientôt le 9. Il y a Boutama le 6 novembre. Mais, fête et vous allez le 9 novembre. On est ensemble avec vous, la Chine. Et ça, juste que non, la réalité, en gros, il y a une chaîne à Batou. Comme moi, Karine est commis coupé sans moi passer. Donc, on a raté matière. Jusque-là, on a là-bas confirmé. Ceux qui chaîne ils ont déjà enregistré. Comme ça, on a une matière. Il y a Karine Mokonzi que j'aime beaucoup. Voilà. Famille Libota, ma grande famille, je vous aime. Vous aimez bien, vous aimez pour partager. Lorsque nous avons la émission Oyo, ils ont demandé à abonner nanga. Maman BBC, Olo bakape bien, Osolo la kape bien. Nous avons aussi besoin de koyo kape yo na likambo Oyo. Na 8 ans, na lundi émission ya ndeko na biso, concert na biso chroniqueuse, yé moyen kutuna kotisata voix na ezate na kotisata audio maloba ya émission na ezate parce que a déclaré babilo connaît tout. Donc yé na donc yé moyen tana donc c'est un problème. Alors non ça l'émission nanga juste na koloba. Bo s'attendre te na audio moko na kokotisa awa te. Parce que yé bilo connaît so ka kokotisa na ni chaîne nanga ko ya ko sauter pamba. Bota kutu makambo Karine ezolika moyena kotisa ezate parce que bandeko mususu pe ba chaîne na bango ikeke. Mais moi j'avais déjà enregistré ma chaîne. Mais na obangila ngo kaka. Na obangila vu que ba utaki ko katanga na monétisation na sala au moins 4 mois 5 mois. Où est-ce qui facilité pour en récupérer sous chaîne. Alors c'est au moins ça. Alors bon s'attendre était na makambo peut-être ya Mika ou na kosolola na okotisa peut-être voix na émission ya concert na biso o ayaki na matière sur les réseaux sociaux bon s'attendre na ngote. Peut-être ceux qui bakoyambe na émission mususu la fille là peut-être na okozwa ou encore ceux qui n'a la capacité y en a rejoindre pays na yambaye voilà. Ba o baza na ba capacité ba tchanga na contact et ça a bien tout yamba mwana. Alors beau aimer beau partager la grande famille tozo solo là. Vous savez natala ki émission wana na leli mais toza wana toko soutenir leki na biso toko soutenir mwana na biso toko soutenir cousine na biso toko soutenir maman na biso toko soutenir ye. Franchement, tu peux soutenir. Mais tu soutenir, il n'est pas dit que non, tu peux passer qu'à raison. Mais il faut te soutenir parce que Azana droit ou encore justice, il faut ça la moussala dans le bon sens. Je crois la grande famille, pour un abeta kakana ça moi briefing, il y a histoire, boyebi déjà histoire. Notre sœur, moi nana biso, moi na kitoko nzambi nanga bois noir.
Kingo Mwambe, Talambebo, Mwana Kitoko, mon Dieu, mon roi. Pourquoi diable aza ko résister na kati ya mitema ya bato? Pourquoi diable aza, oh mon Dieu? Bandeko, je vous dis, na pesa na bino briefing, ya lisolo yango ya mwana. Je crois que no boyebi déjà, mais na pesa kaka briefing muke po na kota na analyse na ngai. Mwana na biso akutana kina mobali na réseaux sociaux Facebook. Na kokutana na mobali na réseaux sociaux, babandi ko solola kaka ndenge ezalaka ko s'échanger sur Facebook na Messenger, ba message, mais na profil ya mutu ya mobali, profil na ezaki na photo te. La fille alobi bien que non, ayaki koloba ah, comment est-ce que na solola na yo, profil na yo na yebi muto na solola na été. Na ndenge ba s'échanger ki ba numéro, alobi na obengo sur Facebook, sur WhatsApp. C'est grave. Bandeko, vous savez, réseaux sociaux, naloba ngo na bémission na ngai. Omoni réseaux sociaux oyo. Porte ya li felo eza grandement ouverte. Porte ya li felo eza grandement ouverte na mondo ya réseaux sociaux. Réseaux sociaux soki oza na sagesse, oza na bonzambe te okotambola mabe pe porte ya li felo ko yamba yo kitoko. Na aucun ko condamné était à Kolobakeno, elle a commencé à parler avec la personne sur les réseaux sociaux na Facebook. Bandeko relation, hein? Ba mekakaka kekenaka bongo meki, on ne sait jamais parce que na moni na ba commentaire. Et ça ndeko moi si musolo bi keno ngane na zaboué na kutana na mobile na na Facebook. Échange ti ya balanga lelo na za na France. Tozane na bana mibale. Alors batantaka toujours change. Côté chance pardon. Côté wana kutu to condamné te, mais il faut qu'on soit toujours souple. Il faut qu'on soit souple dans le sens que na to kutani na mobile moko boy sur les réseaux sociaux, bandeko bo kende nango noki te. Bo welela eloko moko te parce que diable aza riser. Diable azo nager trop na réseaux sociaux. Okutani na relation à bongo, atuni yo boye bandeko. Mema ngono na prière, sambela nzambala kisayo. Ndeko mwasi akika bongo ba changer ba téléphone ba numéro mobile ya komi ko benga sur WhatsApp appel vidéo ba komi ko solola bandeko na mwasi ndeko mwasi pe ko landanga ko ba plus ça échange plus ça ko solola plus ça ko benga na sur appel vidéo okoko ya kaka boko lingana na bino kaka balingani. Et le monsieur a expliqué que non azwa problème. Azana bakine, azwa problème ba beta yeso ki masase. Na ba mituka. Vous savez, qu'est-ce qui prouve aussi que non ce monsieur masase na ba beta ki ezaki que non ba nani na ba aka kozwa ba mbongo, tango ba koyiba ba mbongo ba bandi wana. Ba moni azo solola na fonde ba mami ki masase. Po normalement batu wana tango bayaka bandeko bango soki ezaki no ba moni mouvement mabe ba betaka masasi sans même koloba ke no, c'est-à-dire que non ya zaki mutu moko ifai ba beteka masasi na pa liwamba moko. Qu'est-ce qui prouve que non histoire wa betela ki mwana ke non aloba ke non ba betaki masasi et voilà pona boye makambo bongo boye to kangi parenthèse wana. Assurez-moi na ke non azosala bakine na ye médecin na ye andimi boye ke non bandeko moi mobali oyo abotama infirme moi mobali oyo pardon natika nanu wana après mobali akiti na Congo ka ndenge ezalaka bon kokita me bon na opesa ka briefing babalani parce que boyebi déjà histoire encore na bandeko o mususu pe balandi te na zonga ka mwa muke sima de bouche à l'oreille bazo solo là appel vidéo mobile epse que non azana problème à makolo azana chaise roulante et voilà na ozo ba kiné na ngai mais ça ira un jour parce que na ozo ba traitement moko ya makasi et voilà les un problème te un bon jour na ozala ka bien et voilà so na balio na osala boye okozala heureuse tout après
atuni okosala nini na vie na osalaka nini ya lobi ke nonga linga osala musala maboko akomisi na ba esthétique kuna mwana sali nini mwana tangi na mbongo mobali ya poto mobali yango avandaka pi na Allemagne. Après bandeko na osolola na bino kande na osolola na bino na olakisa révélation ekitaka awa révélation ekitaka awa pona mobali wana le monsieur wa monsieur mobali yango oyo ya koka ou encore aza na chaise roulante oyo aye kosala bisala sala pa mwana soki osisi classe cadeau na otindelo cadeau ka ndenge asalaki ye surprise cadeau babengi ye ya kozwa cadeau na yo akende kotala na voiture boye mobali yango nde auti Allemagne aye nde cadeau ka ndenge ezalaka ba enjoy voilà libala ka ndenge abali ye na osote ba étape abali ye mwana tango ekomi ke non musala ya nani ekomi ke non musala ya ou encore nani ya Adam na Eve le monsieur ne fonctionne pas. Tango oye komona ke non mobali azo fonctionner mobali akene gauche droite ba 2 semaines ba 3 semaines aopesa ba raison moko oyo eza vraiment nini te nde place onga sikoyo BBC na sepelaki na mwana na mwana oyo te pona nini elobi ata concert nanga monde lelo mwana 18 ans 19 ans na ba réseaux sociaux ezo fongola bana ba cerveau na bana ba komi na ba vitesse koleka na biso bato ya mikolo. La fille ou encore donc le bakino mwana biso azaki naïve moko pas comme possible. Et puis ce que otali la fille la façon dont elle parle au sentir que non azata na moi maturité que aleka na bande de l'école alobi pe asala nani asala assis azwa diplôme na littéraire ngai na sala moi littéraire na katango na 5e na kimaka latin philo na bimi na kina nga osala hôtesse vi que non na kokola na nga nazaki na nga muke mulai nde zaka rêve na zalaka na besoin kozala nani journaliste yango na kina kosala nani latin na kina kosala littéraire mais tant on a kokoma kuna ba latin philo ba nini na bima na nga na kina osala hôtesse. Si qu'on a tali nanu na littéraire, tant on banda de 3e littéraire, 4e littéraire, 5e littéraire. Tant on est comme on a que 5e littéraire, comme compliqué nga ba latin philo wana, na sauté avant na kina osala littéraire. À partir de 3e, 4e, tozala kana ba exposé. Ba exposé wana eza ozupe livre moko ba pesio livre ou encore yo moko kika na librairie ozu livre oyo ba pesio jour okoya kosala exposé otangi livre yo moko yo expliquer histoire après ko expliquer histoire au conclure ba dio poser ba question au défendre yango exposé wana. Tant na oloba boye po anini parce que cet enfant mwana wana il fallait zalape na niveau ya mayele wana ya koloba ke non mutu oyo na niveau azaki mutu moko il fallait comprendre le monsieur vu que non azafi atangi asisi na littéraire après ake kosala ba esthétique na ye nde place on azomona la fille elle était naïve ezalaki esprit ba utiliser qui esprit na parce que moi personnellement na tali émission nyoso mibale ya concert na biso le monsieur je vous dis vrai aza mutu moko akoki oza mutu ba maison soki mutu ba maison te aza mutu moko ka on dirait ndoki moko ya maseke donc azaka mutu normal te parce que tango yaki na vie ya mwana po mwana pe andima ye a utiliser ki nanu mwana na alakisaki ye bolingo alakisi gentillesse alakisi ke no aza mutu moko ya bien nga na yebi ke no eza na ba infirme mususu bato baza na ba chaise roulante boye abali mwasi aza heureuse azo respecter mwasi na parce que c'est pas donné na koka nyonso ou encore na mobali aza na chaise roulante mwasi ndima ye il faut mwasi na zala peut-être donc nzamba convaincre mwasi wana. Et ce que tali lelo bandeko moni mobali aza na chaise roulante mwasi aza penza mwasi aza normal bandeko ezalaka na bolingo moko ezalaka na baza connecté. Maintenant pourquoi ce monsieur tango auti poto aye ba bêtise nyonso wana sali mwana musala Adam na Eve ezos ninité
aye koyebisa mwana ya koloba ke non o bandeko na sauter ba étape wana kota penza na analyse nanga bien. Après tangu siko mwana siko aye ko remarquer que non ndeko mobali makolo ndenge eza wana ezotambola te mukongo pe esalaka te aza mwasi chauffage il fallait ba chauffer nzoto ndeko ne ya mwasi déjà yazaki asayebise ke non tala mobali ana ndenge eza boye mais ka déjà mi yebela asali ba stratégie nyonso mobali abandaki ko rejeter na ba raison moko o ezaki tangible te ba raison wana ezaki ba raison moko ya koloba ke non mwana ifala timba yango boyoki na yobi ke non la fille elle était naïve ou encore azaki fille moko na ebité soki ezaki pe diable soki eza bitumba ya famille na bango tindelaki pe mwa mobali o na vie na ye ezuye mayele parce que kolanda mwana ngo ndenge azoloba aza na sage posé intelligente très posé calme mais moi mobali au place aza na ba Allemagne wana azwa kimia te franchement bandeko ekomi papa ba raison famille ya mwana endimaki mobali ndenge aza na chaise roulante endimaki mobali nga mena pour moi nani mika oyo a convaincre ki famille na ndenge nini parce que makambo nyonso toloba te makambo nyonso tokoloba te toyebi ba famille na biso ya ba africain toyebi kondima mutu puis soko tali le monsieur c'est un vieux aza papa oki osata papa leki ya mwasi oyo bien oki osata papa ya mwana oyo yango no air moko na oloba ke non so tobi tokota na mozindo wana toki okondane mwana te tokosunga ye na ba émission tokobelela mais famille ya mika ekendaki kaka na cadre wana ya koloba ke non mobali aza na ye ya poto kende na yo na poto et voilà ta musu kende tango okoma kuna okobaluka bokosala boye je sais pas wana ezalaka nango oui ezalaka siko soki okutani mpe na mobali yango ke non omoni apesi yo bolingo apesi yo donc omona ke non nyonso eza donc ezokende smooth ezokende bien namoni mpe eloko okoboyela ye te. Alors, place ça les a un peu louche. Si on dit solo, oyo, na oké nango malembe bandeko bo comprendre nga. Après, tant au moins na ekotimba ke non, le monsieur a télé makate, mobile azaki obligé à koyebisa vérité. Vu que non azape mukolo, atali agi ya mwana ba parents mususu. Mwana na bino kitoko boye. Mwana na bino kitoko nini ezangaki ata bino bo vanda ka bo convaincre moi mobali a joué le susu na mwana o tebwe tanga kotaki na douche mobali a yebise ke non zela tokoki kobota tala boye nda eko fongola ye ami keneli soki na douche kuna ke soki kosala nini abendi ya kobenda abendi biloko yango akena kobenda kuna pourquoi pas kosala ngo kaka na chambre place oyo azaki na mwasi na parce que mwasi abalaki mwasi wana po nini ake kokota na douche kuna akena ko invoquer akena kosala ndenge nini parce que la fille alobi tango akoti na douche asali au moins 35 à 40 minutes kobima na bimina mai moko na flacon ba flacon mibale mai moko ezaki pembe mai mususu ezaki lokwa ba crachant. Mon Dieu mon roi, histoire oyo epesinga kobanga en même temps na leli na suka. Siko tango abimi nango aye nango 40 minutes yo na kati mobile akoti kuna ayebso ke no zela je suis presque à la fin. C'était quoi? Ezaki esprit nini et envuta ki mwana à se laisser faire à ce niveau là ya komona ke no awa déjà ezaki déjà mouvement za mabe. Mouvement donc nini yango mupepe nini esalaki ke no ebenda mwana mayele mwana bon likambo bandeko eza depuis 2022 banda relation na bango depuis 2022 soki depuis 2019 soki na 2022 donc eza déjà 3 ans passés awa nde siko likambo nde ekomi eza na parquet mobali aye na biloko wana
na ba sonde na ebité na kati ya douche wana bimisaki yango ndenge nini. La fille aussi, je ne sais pas comment est-ce qu'elle est en train d'expliquer. Ba sonde, ba seringue, abimi nango na toilette. Abima kezaki na kati ya toilette, to a invoqué yango na kati ya toilette wana. Mais non, tozo tuna na bandeko. Tozo tuna na parce que c'est trop louche. Aye nango auti na toilette. Eh ba mama nzambe. Auti na toilette aye. Oh, abandi ko expliquer moi na keno basala kaboy. Mon Dieu, mon roi. Esprit nini oyo e envuta ki mwana oyo. Ya a se laisser faire mobile a yebse keno mitanda na mbetu matisa makolo likolo na injecté yo boy tokobota. Bandeko, qu'est-ce qu'on a injecté l'enfant na mozoto mwana oyo? Ba injecta ki nini? Parce que na landi des émissions ango sort ya makambo ango ya o ba injecta ki eto yebite et puis l'enfant azolo bango bien parce que émission eza fraîche eza ya lobby awa eza ya lobby. A kepe hôpitalité. Depuis basala e babiloko wana batanda a kepe hôpitalité. C'est parce que le monsieur il est azana poto hein. Bakaya boye. Non, justice il faut être élément franchement. Ozuta la mwana, mon Dieu mon roi. Maman nzambe nanga ndinga banda ko sauter ba étape tellement makambo eza vraiment somo. Mobali aye na biloko na bimisi biloko na kati ya douche sali 40 000 na kati ya salle de bain. Obima zobima na deux flacons na seringue na sonde. Un spécialiste to ebité aza médecin to aza médecin te pour vendre ça et pour nga na ebi ba insémination wana na yebi yango parce que belle-sœur nanga ba sala yango 2 fois na Belgique. Bino bato poto boza je crois boyebi. Ba benda kapé yango ba benda ka spermatozoïde mobali ba zu yango ba bomba yango na ba flacon. Na ba flacon. Et façon o ya salela ki mwana wana eza bongo te. Ezalaka mwasi pa koki kozala na problème avant basala eloko wana ba chekaka pe mwasi. Ba ovile na ye. Soki ba ovaire soki ba nini mususu ya mwasi yoke ezaleza musika ba benda kango. Donc ezala mamakabo ebele pona kosala nazo mituna. Est-ce que moi mobali wana aza médecin to aza médecin te parce que moi nango peut kolanda e a défini apesi biso nani apesi biso nani précision te mobali na poto asala kanini azala na chaise roulante oui peut-être na poto bazo futa e à part ça avant comme na chaise roulante bana ko sa nini il fallait yeba Potango azui mwana bato avandise na mbetu matise makolo kuna po a injecter soki ba crachan soki ba nini. Il est spécialiste en quoi? Asala kayango to eza ndenge ni bandeko to telema nanu wana déplace mutu na ngezo ezo chauffer. Après ba injecter Zambe na bomo ye. Biloko nini atie na nzoto mwana mwasi wana. Koto ya ebise ke non nini na ye ekauka. Donc akoki ko produire te. Donc nzoto mibali ekauka. Donc nani mai ya mibali ya ye ekauka. Et fonctionnera sous est-ce que on est utaki. Comment est-ce que la fille elle doit être akoki ko zala naïf na niveau oyo nzambe nanga. Bandeko bon mais makaba na bino na l'église. Na ebité, le monsieur a utilisé qui mwana oyo na esprit, a utilisé qui na normal boité, a utilisé spirituellement. Parce que moi na 18 ans, moi na ta 12 ans, 13 ans, vie à monde à lelo, monde ya vie à lelo, aingoza na soma nga kima. Lokola ya bane ko sola mingi na grande sœur na ye alinga yebisa ta grande sœur na ye ya tala boy mais c'est laisser faire juste parce que apesa ki déjà ba pesa ki basi ba balié ba pesa na mbongo ya libala
Ok, ni est pas docteur, ni est pas banani qui n'a consulté, pas gynécologue, mais mobile kaka na kati ya chambre wana ya hôtel bovandi, mobile alobi ke no matisa makolo, boye a injecté qui est nini. C'était déjà louche le fait kaka kota ki na kati ya douche wana asali 40 minutes. 40 minutes ou asala ki na kati ya douche ko bimazo bima wana aye na ba flacon na ba injection na ba nani soki ba tuyau soki ba seringue. Là vous allez vite comprendre que non, il y a eu quelque chose de la spiritualité. Spiritualité ne renya ki wana ki ndoki moko eleka ki wana. Donc aza mutu moko boye pour ça les loko wana ya ko injecter mwana et loko ya cheki na kati ya nzoto wana. C'est-à-dire que non asala kayango déjà. Asala kayango déjà. Parce que tant que vous avez la biloko na banane yana ya ko injecter mwasi. Il faut oser la précision. Et si liwana mobali aye kokende poto azongi poto atiki ye epa ndeko na ye ba souffrance nyonso amoni na ndako na ya ndeko na ye tout histoire na kaka ndenge leki wana histoire moko mulai et puis histoire moko trop au monde on dirait kindoki moko kaka ndezo etamboli wana. Na ndenge ba mésentente eko kota et voilà ti mwana efala zonge pa na bango. Mobali akomi ko gange, mobali akomi ko benga e zoba, oza zoba, ebo. Oui. Mwana alobi très bien que non mobali akomi ko benga e zoba komi neti ko utiliser ko gangela e oh image na zaki nango te loska yaka. Tango afingi e zoba, eza po nini? Parce que travailler qui déjà esprit na ye. Azaki mobali o ayaki ko bala ete ayaki ko lukeloko moko boye. Na nzoto mwana mwasi po tangu ya che mutu na sebu. Nini azwaki pe kuna na se ya mwasi ya mwana? Nzambe nanga. Ko vanda célibataire, ko vanda na otuli ezata bien, ke okutana na diable o peza démon ya mobali wa utaki ya Allemagne. Siko eloko ezo lekelanga aza en complicité na famille na ye. Na habité la grande famille. Est-ce que bino boza sûr que non moi mobali oyo handicap na ye kaka ke no ya masasi o babeta ki ye abotama ki boyete? Ou encore donc il faut toyeba kaka na ekoyeba na loko makambo ngo ye na réseaux sociaux ye pe na Allemagne wana a osambwa a mata miniature. Je crois peut-être eza moment ya ba exposer ye. Bomoni mutu mabe, soki asala mabe mingi, omoni na minicho, eza ke non, nzambe pa eko exposer ye. Tamsu mabe o ya bandi yango na mwana ote. Toyebi te combien pe abebisa. Toyebi combien abebisa te. Ah peut-être nda komi peut-être na suka. Bandeko, esuki wana te. Et comme il est à divorce, moi na ba lukeli mwana ba problème, akomi ko finga mwana, boye ko kata ba ko boya azala relation na famille na ye, donc mobali ndenge nini wana. Et tout ce temps ba tanyon so na zwaki mobali azo traumatisé, la fille elle était toujours. Donc on en anglais ba lobaka use donc ba utiliser na niveau moko boye to yeba te. Na lobaki yango déjà ne bande na lobi ke non. Toko bele la pona justice ça la musala na esa la musala nango pona mwana o $20,000 e uta wapi. Mais toko zangi sa pete koko lobela ke non la fille elle était naïve na niveau moko pas comme possible. Batu lelo ba fungwama.
bafingi ezoba c'est parce que ya utilisé bakama na ebisa bino ebandeko moi mobali oyo kindo azangi kindo kité et c'est fait-il que tant que comme ba moma siko ya ba divorce tellement mes ententes ekoti ebele moi na ko mona keno aza à l'aise te azo souffrir mobali yango na poto asa zongi na poto atiki pe soki pas batun et pas na famille na e ba pare ba marraine so pendenge nini ka bandeko donc histoire moko esala keno na malili na nzoto ezala ta keno ba bêtise na nyonso eleki azwa kata ba injection o ba injecta ki ete elingo zata na moi sens nzambe na bomoy nini atie na kati ya nzoto wa mwana mwana ngo ndire bazaka ka ba aveugle ti na minute o malgré baza na ba situation bongo asa zongi pa na bango ba okepe pa médecin te batele mango pe na prière retour à l'expéditeur nzambe na bomoy bandeko esuki wana te tango ekomi keno mwana ekoko mona keno ezo simba lisusu te akomi ondire moumbu aza à l'aise te na libala yango asenga ki ne divorce azonga na ya kima na pa na ba azonga pa na bango ya kokima na o sauter ba étape bandeko et voilà et kokoma keno poazala à l'aise ake ko sala nini divorce et ake ko senga divorce ezala légal poazala ne libre balandeli après mobali pa uti susu Allemagne akiti donc ba lele susu makambu makambo ngo epesa na mutu pasi yango ba papa ya mikolo oyo omoni ka boko koyokele mawate azama be omoni ka papa moko boya ye je suis divorcé abala te oyo kaka histoire nezaka mbilinga tala ye bien na spiritualité omoni ke no mutu te oyo mobali pa kiti pe ayepe akepe na l'état pe pour na divorce papa et sali ke non divorce wo mobali après asali nini abandi ko senga bazongisele dot moi no mika so olande mission oyo bokeno na hôpital bozo avocat bon kane bolo bagoza na mbongo te ye moko mobali tango azo injecter loko wana ayebise ke no kolobela mutu te ato kolobela mutu nani akondima yo déjà bizarre siko awa ekomi ke non bazongisa mbongo ya libala lokola eza nani divorce mwana ba dédommager mobali $20,000 par rapport à quoi? Justice ya Congo tozo belela na justice ya Congo siko bande kona chité si s'agit à que noto salaka et na kosala to sala ba épisode ya likambo to kosala ngo na chité nan to belela na justice ya Congo c'est par rapport à quoi bokosenga mwana oya futa $20,000 a zongisela mobali bomoni mwana na nini ou bien CV na ye boyoki keno asalaka wapi po bosenge $20,000 botuni ye nanu bolandeli atake no ya koloba keno lorsque mobali yango abalaki ye mobali avandaki wapi mwasi avandaki wapi mwasi azaki wapi parce que mobali azaki na poto atiki mwana na ndako na kini azofande pas bandeko na ye abandeki komene non justice ya Congo on en a marre avec vous quelque part vous devez arrêter mwana aye kobelela kobimisa likambo na réseaux sociaux c'est parce que nani justice ya Congo et lobby est dédommagé et y a fouta mobali $20,000 papa na ye soldat aza na front aobundela mboka baza na bango ba pauvre moi je me demande mobali oyo ayaki na vie ya mwana oko sala nini toke pa na tozonga nde place onga mutu na ngezo ezoloba keno les messieurs sur ce thème soki aza magicien te akoki ozala ta nani bato ba maison ba magicien yango bango wanaka
po akoki kozana mutema mabe à niveau te ya kotala ndenge abandeki kolanda mwana oyo akiti koya kobala ye et voilà donc a intoxiqué mwana na ndenge nyonso amanie nini mwana donc hey nzambe na bomoi sikoyo abalukeli ye sikoyo na miniti oyo toyebi te soki na justice yango ndenge alobi keno dossier ke pa mama moko boye mama wana nde sikoyo ekomi keno baolandela dossier ye efa dédommagé mwa mobali ana $20,000 par rapport à quoi justice à Congo. Par rapport à quoi? Babala na kikutu ya communauté des biens. Bakaboli communauté, bakaboli babiango, bakabolango peneni parce que mobile aza na poto, moi c'est aza koto na kini. Babien peut-être mobile aza na poto. Yango quelque part, si tu obito lobe la siko na minicho, toke na ngambo famille ya mwana. Baza pe na tort na bango. Bake na makambu na légèreté moko boye, on dirait batu moko ba uti attaque non obotemi soki na Lubumbashi, okoli na Maluku, soki na Maluku mais non quand même, tozo mona ba na Maluku na ba TikToker tozo mona bango mais non. Ah na Afrique du Sud, eza na fille moko boye na une église place na Sambela, a oki ozata na ba 4-5 mois. A uti kin Oko sakaba na utikini we mais moi na Maluku na yeki koyeba bango soki des semaines passées moi na Maluku moni epeza boy afumwama moi na Maluku soki likambo ekomi na ba niveau oyo oui le monsieur Tokyo Lobakeno a utilisé qui moi na o soko tali émission ndenge moi na zolo batang bayambiye o sentir moi na zolo bakeno na zo ebate soki na kozonga ndenge na zalaka. C'est comme si bazoa déjà esprit à moi na bazoa moi na tikala na espace boye bité. Na minute ope il faut quelqu'un okoke na makambo moi no pe na prière. Famille pe ezana laisser aller moko donc laisser aller na cadre que yango na olo ba makambo on dirait molini moko ezana kati. Pongai quand ndenge yepe mwana nani Mika a expliqué ki grande sœur na ye grande sœur na azaki mutu moko ko garder pe situation ana te ya kozangisa ko yebisa mama na bango yepe a garder c'est comme si que non kindoki wana ou encore esprit wana oyo mobali yaki nango a moni que non moi si aza vraiment close na yaya na ye et kiti pe sele on dit aveuglé kaka batu. Bino mibali ya poto oza déjà infirme na ndenge mabete omi yebi déjà que non yo ozo fonctionner te et chose grave ovandaka déjà na maman na yo na Allemagne comme pour dire que non maman na sa elaka yo nyonso kolambela yo kosokole bilamba ko repasser le donc oza no à l'aise yo mukongo esalaka te okende kolukela mwana batu pona nini. Bon, mon que non des personnes vont comprendre que non la personne au mobile azaki azane mutu normalité. Po so ezape na mutu mususu okyo loba que non ngane na zabo mukongo nange sala kate na kobota te baza. Soko kondimanga to vandi. Ya bongo mbongo ezanga te. Baza. To mona kaka na likambo mona atami balemisa to bako témoigner nga mobile nanga mukongo ne sala kate me to vanda. Si vous avez peut-être un bon temps, on a peu de pas quand on a eu au Sabino que non, au moins na hôpital na ba Belgique na ba bomba ka ba spermatoire que na roteka. Basala na dépôt ba bomba on a na ba frigo. Ba ke ba tuni penza. Boza nango bo futi papa ba che moi si azu ya botina e. Eza ba makambo eza na mokili oyo. Sikonga na zo tuna moi mobali oyo akene ko luka mwana oyo na pona nini. Biti nezalaki nini alingaka zwa nini na nzoto ya mwana alinga sala nini na mwana oyo po d'un coup asali makambo na ye asilisi kosala makambo na ye akomeli mwana lion yo mukongo esalaka te
yango nini okende koluka atoko luka mwana ka nene uchi koloba atoko luka mwasi to boite lobela e vérité vanda na ye mais oyo azaki on dirait ye moko diable osali mwana babisala sala wa injecter mwana babiloko moko boye après mbilinga moko boye nazo comprendre te après obalukeli lisusu ye mwana muke yo tata mukolo boye okende pe kuna na justice balusela ye dossier bafuta yo $20,000 yo sokotaki na famille na bango monaki bango baza famille ya mbongo hein to mona take no oyebi ke no famille yango okotaki baza na mbongo olingi oshina bango place wana ba pauvre ya ngani bandeko eza na bato mususu bandimaka combat spirituel te. Je vous dis, la sorcellerie existe. Le combat spirituel est réel. Nangina lobanine, nangina lobakeno, eza na babilo comme somo nango kaka boye. C'est la spiritualité. O maka kindoki na kindoki. Mobile azana nous close na mama na ye, mbongo mama nenda abomelaka ye, pona ko sala dépense boye il faut mama pesa. Soki pende mwasi na butu ngana bino to yebite. Ce qu'on a dit, histoire n'est moi la expliquer. Au moins, c'est la sorcellerie des autres régner place wana. Mibali obayaka donc ye andimi na ye ko bima penza na Allemagne na ceux qui 18 heures du temps. Ceux qui 18 heures du temps katoloba. Allemagne ti Congo. Mu Congo ça la katoza na chaise roulante yo wana pupupupu na kati avion pupupupu na kino OK mission. OK obebi sa vie à moi na bato. L'effet de Dieu sur toi. Parce que, on est kindoki, ce qu'on l'a dit, histoire n'est moi n'a expliqué. On comprendre que non, na famille à mobile, on dirait baza na bango intact, baza connecté na ndeko na bango na buzo bandeko na bango. Je crois peut-être. Ah moi no amemi likambo na réseaux sociaux. Tant mususu ndeko moi c'est mususu pa kobima. Awa. Po na moni azama lembete na kozwa ka vol ko kitaka na bakini. Azama lembete. Okomona ba fi mususu bakobima o ya sala bango pe busala sala a to yeba keno o ya za mutute. Donc ozozo na autant obongami na yo okita na Congo po ke ko détruire vie à moi na bato. Yekutu na ntocha kuna problème za wana justice à Congo. Justice à Congo, ministre ya justice likambo motuya yangoyo. Likambo motuya yango mutu moko auti Allemagne aye nan to bosana na ta ko condamner na mwana. Justice on a $20,000 na basengeli yango par rapport à quoi? Bon, on a dit que non, les messieurs, makambu na ye so otali ndenge bazo expliquer au sentir que non famille na ye ba yebi ba buzo ba na nyonso. Tambola na mokili omona makambu. Tambola na mokili omona makambu. La grande famille, beau aimer beau partager. Beau aimer beau partager. Yebisaki bino to banda pe ko sa ba émission ba biloko mususu to banda ko kotisa botaka ba abonné mususu mama BBC yo pe lobela ngo oui de bouche à l'oreille poto bele la justice ministre ya justice likambo munene yangoyo mutu moko uti Allemagne eko détruire mwana bato aya pe ko samba na ba fongole dossier na miniti okutu mwana ifana ko fongola pe dossier ya mobali oyo kaka avocat oyo yake ne kuna ake ko solola ne se pe ndenge ni po ba fenga $20,000 kaka avocat na susu pe ba porter pe na bango pe plainte akoloba keno toza pe na dossier aw ya a injecta kinga nini yango pesa dossier comme ça akita na azo susu ta ya chaise roulante na kati avion akita.
Ye ifo matapenza miniatira matapenza miniati to indisa ya ko indisa bandeko. Ministre ya justice ayoka likambo oyo. Soka kitaka na kina na pona kwa ko détruire ba vie bana batu kaka ndenge kitaka wana bakangaka ya ta parti aéroport wana. Yaza mutu moko boye ko photo ne peza ko tchang ko mami kango peza na aéroport wana. Wanted. Mwana batu obandi ko solane kimia na réseau yango wana balobaka bande ko réseaux sociaux oyo. Eza na ndeko moko ya mwasi bandeko kaka réseaux sociaux bakutani na mobali kaka na réseaux sociaux bandeko histoire vraie et comme basololi bien aopesa atindela ke bambongo voilà bazotindele bambongo bien mobali kita akiti pa uti poto aye mobali aye na ka papa epa na bango amati na kati ya voiture bandeko tango amati na kati ya voiture babandi kokende botunanga nini sikoyo bakendaka bakomaka te bakendaka bakomaka te bakendaka bakomaka te je vous dis soki na expliquer bino histoire oyo bokoyoka na nzoto malili amemai na monde mususu réseaux sociaux. Et puis bazalaka makasi wana soki kako pesi etant au solo line na gentillesse 2-3 fois sur les réseaux na Facebook. Tango koloba mena profil na yeze pesa nga numéro na kaka ya WhatsApp comme ça na bengo na nani. La fille alobi ke non lorsque benga kinga voix ezaki ya mukolo. Soko tali pe ba photo au mona ke non la fille mwana muke o aza papa na ye. Papa bozo ndima pe kotika mwana na bino botala ezaki nini Allemagne kaka to nini wana so itobi ke no to kenango na kikongole ezaki kaka Allemagne kaka ya ba akende kaka mwana na bino akitoko wana bomoni ata kitoko ya mwana na bino te bokendo kabele mutu moko boye donc ye petangwa ye wana na famille na ye ba ye bika ke no parce qu'on vandaka na poto bandimi ba kende ki nango pe bongo likolo nango ba ekosala mwana na bino bisala sala. Ce que ça diable ye moko oya tie na kati ya nzoto mwana oyebi eza nini na minute eza kaka ndenge mobali ya baluseli ye dossier ya futa ye kozanga mawa o détruire na nous vie ya mwana mutu oyo biloko o injectaki ye o bosani yango o komi susu koluka $20,000 ba futa yo mwana pa lobi ke non na mbongo et comment même pas ta $400 $500 te ba $50 da bane kotinela ye tala ninga sa vandi pe na kiti wana ba yambie ba lobi bokilo boko yambaka pe na mutu mususu bino bokanisi ke non aza mutu nzoka diable ye moko auti na ténèbres akiti bino bolengi bolobi mobali ye oyo nyonso eza nini kozanga vie ya prière kozanga vie ya prière bandeko soki na famille peut-être ata ya mika to loba bandeko ata to kobele la justice telema to kozangisa pe koloba eloko oyo te soki famille ya mika ezalaki ke no famille moko ya koloba ke no basambelaka kote mama sambelaka na kati ya famille baza vraiment ke no basambelaka pe ka nzambe alinga tika bango aveugle te nzambe alinga tika bango aveugle te pour ce que tu comprendre et l'autre wana ya koloba kaka keno mobali ya poto nde sali keno bandima pe na mobali yango nega yaki wana ce malheureux congolais botika bandeko na biso basi botika nanu complexe na ya koloba keno mobali ya poto botika nanu botika nanu kilokoso ya koloba mibali ya poto botala ba niveau bobanjo kene na kokoya na Seigneur bandeko bolimbisa to belela pona justice pona 20 000 nga pe na makambo 20 000 je suis pas d'accord avec ça mais ekozangisa biso te to beta fete manque ya vie ya prière pour ceux qui prière ezalaka la famille ya ba mika je vous dis bandeko nzamba arrivé la kaka
lelo pe koma na ba pasteur yango ayoki ka moi mobali ya poto kende kaka na ba te congolais soki to mona ka poto eza nini mundele mokolo na mboka na zola la pe libanda bokende kokaba mwana na bino kitoko kingo mwambe mbebo kitoko mwindu ya bien na mutu moko boye. Oh mon Dieu, $1,600 likolo nango ba injecté ya ko injecté nini yango ba injecta kiye wana nini ba injecta kiye ya yebisa keke no eza zemi yeah. Tango alobaka ke no na basi na bato ya Afrique ne makambo yango yango yo poye ba jeune ya asali mwana o alinga asala ngo na poto wana te atalaki déjà faiblesse aba na Congo atalaki faiblesse wana et chose grave façon moi na zo expliquer ata famille ne mon côté que no bazata contre ndeko na bango baza pour la grande famille. Beau partager, beau aimer. To landela na makambo yo. Après to kozonga lisusu. Parce que justice à Congo etika ba buzo ba wana. O aza mwana Congo yekutu déjà a changé kutu nationalité kuna. Nzambe ayeba kaka konini ko bundela mwana oyo innocent abatu. Innocent ya batu. Bo aimer bandeko bo partager ezanga wabino BBC tokutani prochainement. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso.